journal appel pour la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli basango na biso pour la sa bino ndenge porte-parole ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli au nom ya président ya Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Tshilumbayi a procédé qui mardi 7 octobre na salle ya banquier ya palais du peuple ouverture ya atelier ya élaboration et adoption ya plan d'action triennal ya 2025-2027 ya Copema coalition ya ba parlementaire pour na élimination ya paludisme na République démocratique du Congo. Porte-parole ya chambre basse ya parlement, professeur Jacques Njoli, na kombo ya président Isaac Jean-Claude Tshilumbayi a procédé qui mardi 7 octobre 2025 na salle de banquet ya palais du peuple na ouverture ya atelier ya élaboration ya adoption ya plan d'action triennal 2025-2027 ya Copema coalition de parlementaires pour l'élimination du paludisme en RDC. Na intervention na ye professeur Jacques Njoli et Sengekeli a chiffré ki mingi na appui pe a relevé que le fait que paludisme ezali ko demeurer mon ba premier facteur ya maladie pe ya décès na RDC. Yango avant nyon soit présenté qui na atelier local rempart pour na ko sauver ba vie ya ba congolais contre fléau oyo. Paludisme ezali lelo moko ba principaux défis ya santé publique na RDC. Yango ezali ko constituer cause majeure ya morbidité topé ya kokufa ya bato. Oyo ezali ko affecté particulièrement bana ya moins de 5 ans pe basi oyo bazana zemi. Selon la statistique 27,3 millions ya baka 24 880 décès oyo ezali déclaré na 2022, soit augmentation ya 9,2% et 11,2% respectivement par rapport à 2021 et entre 2022 et 2023. Nombre ya baka ya paludisme ezali komata 1,18% et l'équipe na 310 pour na 313 pour na 1000 habitants oyo bazana risque. Na 2024 plus de 29 millions ya baka ezalaki comptabilisé na 21 260 décès oyo ezalaki enregistré. Tableau oyo ezali côté RDC na deuxième rang ya ba pays oyo bazali touché na Afrique pe na troisième niveau na niveau mondial. Boinatina wana atelier oyo ezalaki étape moko malonga na structuration pe na pensée ya ba réseau parlementaire contre le paludisme pour être ba vie ya ba citoyen ezala lisusu na danger te. Ndenge rapporteur Jacques Njoli a remercié qui PNLP pe impact santé Afrique pour na ba effort na bango pe na appui kasi avant présidente ya commission socio-culturelle ya Assemblée nationale maître Dorothée Madia na mot d'ouverture na ye a brossaki tableau moko sombre ya paludisme na République démocratique du Congo pe attaqué accent particulier na plaidoyer oyo esengeli ezala mené na ba élu ya peuple na niveau ya parlement na optique ya ko renverser tendance ya paludisme na RDC ba élu ya peuple ensemble ilongo na PNLP pe ba structure mosusu ya société civile ba bengami après misala ya atelier pour na ko élaborer pe ko adopter plan d'action triennal 2025-2027 et longo na Copema. Ministre ya ba ITPR John Banza ayambaki mardi 7 octobre na cabinet na ye ya mosala Elias Sidubangi Nadine Boboy oyo ayaki kotalisa na ministre ndenge nini route nationale numéro 6 eza ya kobeba makasi Christian Kengebeni. Na bozongi na ye Kinshasa après mission na ye na Mbujimayi ministre ya ba infrastructure pe travaux publics John Banza Lunda ayambaki mokolo ya mardi 7 octobre na cabinet na ye ya mosala sénatrice Nadine Boboy Mwanela Elias Ubangi oyo ba mesana kobenga ye Jeanne d'Arc du Congo ba échange na bango ba lobelaki dégradation avancée ya route à Kula Gemena route nationale numéro 6 boyebake yango ezali vraiment ya kobeba makasi oyo ememi calvaire pona ba transporteur pe ba voyageur ya coin oyo ayaki kokutana na ministre na biso parce que toza na problème makasi ya nzela ya Akula Gemena ba voiture esali une semaine ba camion ezoko koma Gemena te yango na ye awa pona yebike bakulutu nanga basi balekaki ministre Jean de Seboussa, ministre Bemba, députés nationaux, donc na yebike to sali biso so démarche wana mais il fallait koya parce que bandeko bazo souffrir. Basali une semaine bazola la libanda. Yango na yaki okutana ministre qui m'a rassuré que avant fin du mois solution komonana parce que baza déjà na fond pour na osala nzela ya Akula Gemena.
et puis pour na pont ya Makengo Bomboma na nzela ya Dongo nyo surtout ekosalema avant fin du mois ba obanda misala. Bon problème akula gemene bandi ya longtemps mais depuis saison ya mbula nde ekomi vraiment banzela ekomi impraticable. Donc moya kotambola ezati. Alors ministre akende koyebisa mokonzi ya mboka président na biso Félix Antoine Tshisekedi que kuna bana Sidou Bangi ça ne va pas et le président a payé autorisation pour na asa la biso musala. Tozo senga président de la République merci. Sénatrice Nadine Boboy yebisa biso na ngambo ya ministre ayanolio nini. Par rapport à ma solo nyonso na pesi to solo lina ministre na jour ya lelo. Ministre azo rassuré biso que la semaine prochaine bazo banda déjà musala parce que ba fond nyonso eza déjà en place pour na banda musala. Donc to le laté biso bana Sidou Bangi to banga te tozana ba lobeli bozana ba lobeli na bino awa ba komisi message pas mokonzi ya mboka ba komisi message pas papa ministre musala ezo salema nzela ezo bonga. Et puis il faut koyeba kinzela la ekozala asphalté. Eza na kati ya ba projet ya gouvernement qui ba asphalter nzela wana pona et désenclaver biso. Boyende ezalaka longonya na mama ya Sidou Bangi Nadine Boboy bakiselaka ye Jeanne d'Arc du Congo kolandela mosala boyende ozalakisa ke ozali pene ya population na yo. Na masomo mususu bosimba ke numéro 1 ya CNSAP, le top manager Junior Mata abetaki masolo lundi 6 octobre et longo na commissaire général ya la police nationale congolaise Benjamin Alongaboni pe asolola ki lisusu na président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Sécurité sociale. Nyonso ebandaki na tête à tête elongo na commissaire général ya la police nationale congolaise Benjamin Alongaboni, directeur général ya CNSAP Junior Mata, les top manager présence na ye na ba installation ya commissariat général ya la police nationale congolaise et salaki mingi pona ba réforme sociale oyo ezalaki porté et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali na nzela ya loi numéro 22/031 ya le 15 juillet 2022 oyo ezali kolobela régime spécial ya sécurité sociale ya ba agent public ya l'état bokutani oyo ezali pe suite na atelier stratégique oyo ezalaki organisé mois eleki na chapiteau ya Kankokolo et pas yuapi esangisaki ba officier ya PNC oyo bautaki na ba province nyonso moment oyo ya ba échange ezalaki clôturé et pas ya VPM ya fonction publique excellence Jean-Pierre Liaou ndepo na ko concrétiser makambu oyo nyonso mingi penza ba recommandation et bimaki na feuille de route commission mixte CNSAP PNC etiamaki en place pour na ko vulgariser makambo nyonso elobamaki na suka ya misala ya commission numéro 1 ya PNC général Alongaboni atalisaki engagement ya ko mobiliser ba équipe ya PNC pour na ko accompagner CNSAP na réussite ya mission sociale na ye ndenge moko pe masolo na ye directeur général ya CNSAP Junior Mata elongo na président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta ezalaki occasion pour na évaluer ensemble ya processus ya prise en charge ya ba magistrat na kati ya CNSAP et surtout ko définir ba axe ya amélioration na respect ya ba standard ya système ya management ya qualité aussi Mbappé boyeba ke jeune cause oyo ezali ko participer activement na effort national ya redressement social initié et pas ya chef de l'état toujours na management ya qualité ya directeur général na bango Junior Mata le top manager. Président ya ONG Congo de l'Espoir Mwana Mboka Maotwene a lancé ki poso eleki nouvelle session ya formation gratuite na oyo etali bongo coupe couture informatique auto école pe bongo na bongo Christian Kengebeni héritier Mapindemi. Lancement y a centre de formation professionnelle gratuite pe depuis y a nouvelle session y a formation na ONGD Congo de l'Espoir et Salemaki Kitoko lundi 18 août 2025 na bokambeme ya président pe initiateur na yango mwana mboka Maotwene oyo bana nyonso ya Selemba babengaka les responsables bosimba ke nyonso elekaki vraiment Kitoko na bokomi na ye accueil ezalaki chaleureux et pa wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona ko assister na lancement ya formation
formation oyo tomona kipe ba différents cordons ya ONGD Congo de l'espoir oyo bazali éparpillé bisika nyonso bango nyonso bazalaki présent mot de circonstance et pesamaki et pas ya cordon ya ONGD Congo de l'espoir Jadon Siala pona kotalisa lancement ya milulu oyo topé ya formation oyo bongo na sima Mao Twene initiateur ya ONGD Congo de l'espoir du les responsables Azwaki Maloba pona kotalisa ke depuis 2014 ONGD Congo de l'espoir ezali ko exister nyonso wana formation oyo pe ezana cadre kaka ya kosunga bilenge kaka ya commune ya Selemba ute kasi ya ville ya Kinshasa mobimba moto nyonso alingi aye kola po akoma utile na société atalisi polele ke via moto ezali kaka kaina bikte kasi ezali mingi penza encadrement professionnel ndenge na bamboka misusu tomoni ezali lo développer ezali suite na formation professionnelle na tina wana ndenge bamboka oyo esengeli RDCP elandanda kisana yango na sima ya mot de circonstance ezalaki bongo visite guidée na bokambemi ya yemoko initiateur Mao Twene elongo na délégation na ye batambolaki na basale nyonso pona kotala ba condition nini bana bakoyekola na ba filière lokola auto-école informatique coupe couture français alphabétisation oyekola kokoma pe kotanga pe lisusu na ba langue kuna toza pe na anglais américain pona kobosa na yango te na sima ya visite guidée boyo kaimoko Mao Twene du le responsable numéro 1 ya ONGD Congo de l'espoir ndenge alobi kaka nde balobaka lakisanga koloba mbisi ke opesa ngai poisson mokolo nyonso tomonaki eza malamu mpona ngai to mpona biso nje Congo de l'espoir to investir sur population na biso e kozwa na bango kobonga na bango koapprendre na bango mpona biso eza fierté tosali yango plusieurs fois na bandeko mosusu oyo bakenda e tomoni fo tokontinue mpe kosala yango na sushi ya mibale ya kozala toujours en 100% na vision ya mokonzi ya mboka oyo alakaki gratuité ya enseignement biso tomonaki ete ka ndenge balobake moto alakisaka nzela bazaka toujours nsima na ye esengelaki mpe to accompagner mokonzi ya mboka na biso na domaine oyo ya gratuité ya enseignement biso toye na plan professionnel toye nango na bamétier tolakisa bato kokoma kotanga et puis koapprendre bango informatique na coupe couture de ofele asukaki wana te bongo pona bato misusu pe ya bonne volonté oyo bakoki kosunga ONGD Congo de l'espoir bakosala nini boyoka eyano na bino ba partenaire na bino bandeko bazaka na mutema malamu ya kosunga bato ba oyo boza na don ya kokabula esika malamu ya ko investir nde yango na bino ba yebo reconnaître ke don ya libéralité ezalaka esika malamu ya kosunga yango eza na adresse ya bien bosimba pe boyeba ke siège ya ONGD Congo de l'espoir epai wapi ba formation ya kitoko pe ya ofele ezali kopesama ezwami na commune ya Selembao na quartier Cité Verte référence Ari Libulu tout na route de Matadi numéro 30B epai wapi bato nyonso balingi koyekola bokende ezali ya ofele Dans ce moment, vous avez le complexe scolaire Mama Pemba D, la fondation Nerombungu et organisé qui première réunion et longo na ba parents ya ba élèves sous la présidence ya Yemoko honorable Neron Mbungu la Dilando. Après ce qui va détailler. Complexe scolaire Mama Pemba D, école ya fondation Nerombungu, oyo e bandi mosana yango na année scolaire 2025-2026, batena ki première réunion et longo na ba parents topé assemblée générale et zalaki bongo présidé et pa ya Yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu Bosimba plus de 400 parents ba utaki bisika na bisika pona ko assister na première réunion ya complexe scolaire Mama Pemba D nyonso e bandaki na prière d'ouverture mot de remerciement et pesamaki et pa ya cordon redi oyo a remerciaki ba parents nyonso ba répondaki na invitation bongo na sima présentation ya personnel et salemaki et pa ya Yemoko honorable Nerombungu initiateur ya école topé numéro 1 ya fondation honorable Nerombungu azwaki maloba pona kotalisa ba parents devise ya complexe scolaire Mama Pemba ezali discipline travail pe réussite alobelaki ba absence non justifiée ba élèves mususu ezali eloko ya kotolérer te alobaki likambo
likambo ya tenue ya école oyo ezali recommandé ezali na modèle na yango pona bana basi pe pona bana mibali. Hygiène na école asengi ba parents nyonso batinda bana bango na école bazala propre. Likambo ya cantine scolaire oyo euti kosalema honorable Nerombungu abetaki pe sete pona yango. Teni ya gymnastique oyo ba parents esengeli balukela bana bango ezali varese bleu pona école akobeta kaka so. Lacoste pe esengeli ezala porté chaque vendredi pona ba apprenant nyonso ya école primaire pe samedi pona ba apprenant ya ba humanité nyonso elekaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu asengaki na ba parents batinda bana na aire ya malonga ba retard ezali toléré te pe suivi na ba kaye na bango esengeli esalemaka epai ba parents pe ba évaluation ya ndenge na ndenge. Message ya honorable Nerombungu ezalaki capté 5C5 ndenge kaka bino moko bozali komona asengaki pe na ba parents bazala ba inspecteur ya liboso po na kolandela kabana na ba enseignement oyo bana bazali kote ya bango na école oyo esalemi ezali po na mbongo te. Honorable Nerombungu asali kabakata na école oyo ezali kaka po na encadrer bilenge na misolo ya mike enfin que kopesa bana nyonso chance baye bana kotanga polobi na bango ezala malamu. Message ya honorable Nerombungu esepelisaki ba parents na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko balobi. Réunion l'équipe bien na mona réunion ndenge ote mukole bande na moni penya ba parents nyonso ba respecter mais to pesi comme merci na ndenge boyambi biso Minerval botiango kitoko. Réunion l'équipe bien, en tout cas merci mingi na papa Nerombungu atongeli biso école po ezo sunga biso po na bana ebele basali on te meilleur salaire on a kati ya Kisensu. Merci beaucoup. Bon eza première réunion na kati ya mama Pemba de na sepeli mingi. Merci beaucoup. L'équipe vraiment très bien. Tout ce qui est instruction sur ma PC par rapport à Air maternelle. Là, par rapport à l'habillement, la biso ba parents, ils ont vraiment respectable le temps aujourd'hui en école, d'autres comme en école. Donc c'est bien la présence de mon connaissance Nerombungu de quoi c'est biso la première réunion depuis l'école les fongami ils ont balbo tout le monde est en réunion. Donc c'est bien makasi par rapport à Minerval a aider biso aza papa moi za muta malamu abone yako tumba biso na ba Minerval mais atie quand même pour moi aborder pour nous tout à la facilité à foutre la monde à Minerval l'école. Mais du côté frais aussi, en tout cas abordable, tel que moi je suis content, très content vraiment, à raisonner mes parents. De ce côté-là, je félicite l'honorable Nerombungu. Nyonso ezali kotalisa ke honorable Nerombungu azali toujours pene ya ba parents ensemble na ba parents pe ba enseignants voire même ba corps administratif ba ko sala makasi po encadrement ezala toujours ya qualité awa na complexe scolaire Mama Pemba MPD. La porte ici est fungwami na ISTPK pour na ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome. Ya année académique 2025-2026 est démarré déjà na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse oyo ezwami na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganiser ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie bakisa lisusu na licence LMD na biologie
médical toza na ba parcours lokola technologie de laboratoire na passerelle pe master na EASI toza na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene. ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi. ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani ya kotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza perso ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK perso ya savoir. Préfet Louis Kabangu ya Itemat Ndolo azali kobengisa bandeko nyonso ya oyo batanga déjà 6e des humanités kasi non bazwa diplôme d'état tetala tina basali centre d'autodidacte moko oyo ezali kofungama na 17h à 20h. Stéphane Scan de français kanza lokoka bapesi mwa détail. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke Itemat Ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pour nabino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na ba bureau ya Itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten. Préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko Itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Ba femme témoin ya résurrection ya église sans pression na bokambemi ya pasteur Jean Bosco Kindomba baza kolenge la convention monnaine du 27 au 31 octobre na siège ya église na bango Stéphane Scan de Francis Kanza Lokoka. Nazo bengisa ba mama nyonso oza mama oyo salaka ezala na gouvernement oza mama ministre oza na komba soki koto ezo simba mais yeba quelque part kombe ezali maman oza femme commerçante je te dis la vérité tu as ton combat
telema oya kozwa victoire. Mama oyo osalaka so oza maka nyonso même oza na libala olobi mobala lingi nga pesa kanga nyonso ezalaki pe na ane na yebisa yo ye mobala lingaki ando ko pesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki yete mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens ko yebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église sans précieux wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo tem nango ezali femme ton combat et ta victoire, femme ton combat et ta victoire ekobanda du 27 au 31 octobre 2025 à partir de 17h ti 19h30 na adresse Kakamoko église ya son précieux temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Ngonseka Bakiselae Aninguya Animoto prophétesse Vanel Monka Bakisa révérente Julie Vanga pasteur Animbo Nguya alobi na yebisa binoke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali mais na yebi que victoire pe ezali na kombo na Yesu Christo. Tu es combattu na ba myome na ba kisse na ba maladie belé mais laisse-moi te dire tikanga na yebisa yo mama victoire est assurée et certain yango nazo benga ba mama nyonso oza na posa victoire kokende na nganga te kokende ba sokola yo te kokende ke yaka na kombo na Yesu nzela na mwasi nzamba pesi biso na nzela ya mwasi akoniata serpent et bongo bozwa ba chantre de l'Éternel. Le frère Moïse Matuta nachela yo motema naza opesanga na moyo yo butu pimela ngai obongisela yo mokili bebisai ozongisela ngai motu ya bungisai. Nous serons avec le frère Christian Mukuna. Mama Enis Manyanga. Masolo na betela mototeye Yesu yo témoignage. Masolo na betela motote oh ya témoignage. Yaboye Jaja Nazanga et bongo yo kozanga te o soyez le bien koya. Masolo na betela mototeye Yesu yo témoignage. Masolo Otiva pesa potopoto kitoko ata mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela ya. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama de zamana. Sukana mbimbi. Bosozeke journal la pepe yango ekomi na suka soki bosepelaki nango bopesa merci mingi na Nathalie Kaela Kapenda oyo akumbelaki édition epai pazaki assisté pa ya Grâce Poba na sima caméra tozalaki bongo na Igon Tingi montage esimbamaki na Christian Kiangebeni Fabrice Lundombi pe Francis Kanda loko ka journal la pepe zaka supervisé epai ya Héritier Mapinde Mbandeko botika la malamu au revoir.